Mamacita, Oji mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter un décimassa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter un décimassa. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +200. Oji mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter un décimassa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter un décimassa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de garage. Quand je suis dans le Mbote libota na ngai mbote na bino. Donc awa tout ça na commune ya Matete na quartier des bonhommes. Débition stoyebi que quartier des bonhommes est un quartier résidentiel ya Matete. Donc toi na Macadam awa tout ça na lupango eza parallèle na Macadam. Donc lupango oyo na sima na yango place Macadam ezali. Donc oto kaka Macadam eza na sima. Toke non na Macadam bongo to zonga Toyota lupango. Voilà, donc awa isa Macadam, toujours là qui ça Macadam où il y a des bonhommes où batnyos baebi soko kiti na saut des moutons, il y a des bonhommes na Matete wana au côté où il tout droit. Ils ont la première rue, deuxième rue, troisième rue, Tibari et continue. Donc le pan où côté là, ils appellent ça na quartier des bonhommes. Biso stoyebi des bonhommes des alardons au Macadam a des bonhommes tout tambola pour na ko rappeler batu o nyonso ba tika Kinshasa kala ba ebi Kinshasa ndenge développé ba mona. Donc au Macadam tozonga sko na lupango to beta masolo a tozongi sko liboso ya parcelle lisusu lupango to ekotala yango yo place dans place oyo ba komeli biso liboso awa mais eza to sala morcellement et bandi place ba komi Jean de 10 na coin na colonne suka automona na droite autangi 5 mètres na gauche boye bon tokotana na kati. Voilà, donc ndaku lupangu yango yo na ndaku o amunene mais ndaku amunene oyo tozo morceler yango. Donc ndaku eza subo ete ndeto l'accès bino libanda lupangu za 12 mètres 10 sur 18 mètres. Sikoyo tozo morceler ndaku par 2. Donc tokata 5 mètres. Nalobi bien 5 mètres sur 18. Donc bomoni tokot na kata le pont mais tout de suite à refilmer mingité parce que bazala ki na église na kata le pont. Donc toujours morceler 5 mètres sur 18. Donc des bonhommes Matete 5 mètres sur 18. To relaxons bien na ndenga libanda a to na ndenga kati to relaxika image non ya kati monyos amona. Donc à partir ya coin ya mir kuna kozonga ti place to telemi 5 mètres et puis kokota na kati ndeto laxa na musika boye 18 mètres et sali 5 mètres sur 18. Donc yango nde batie na prix ya $35,000 à discuter. Bon, to bima libanda comme ça to expliquer ndenge ya libanda. Donc awa tuza na avenue je crois que to relax avenue Mobimba ndenge ezaleli ndenge to bimela. Donc à partir il y a les bons vins tina coin ya mir nde epeti biso 5 mètres dans ndenga libanda. Pour na ba information mususu je crois que sur place tozala wana pona kotala yango mais avenue yango moni terrassé eza
mpandi donc terrasse basala pour na mai normalement avenue oyo fallait ezala asphalté ndenge ba rue nyonso ezala asphalté o ndenge première rue deuxième rue ti ba rue eya ezala asphalté donc oyo pe basali déjà terrassé donc kalaté et oza déjà asphalté nde tolobaki que lupango eza en parallèle na makadam yango bomoni touti na lupango tobimi tozobaluka po tokoma na makadam donc avenue yango yo oyo ememi biso ti place lupango ezali donc a topusana makadam yango liboso na biso place moni bamoto ezoleka mituka ezoleka yango oyo donc lupango eza 5 mètres x 18 na bandeli beza 5 mètres sur 18 $35 000 à discuter eza na quartier des bonhommes na commune ya Mateti donc makadam yango yo pour plus d'informations concernant offre oyo obengi biso na numéro oyo eza affiché na se ya ba écran na bino donc wana tozobima tozopusana quartier Matete yango des bonhommes otoyo biso sur des bonhommes yango yo donc quartier mobima presque eza asphalté eza na ba rue ndenge limité azalaka première rue deuxième rue ti ba rue okende ndenge des bonhommes pe azalaka à partir ya boulevard Saut des Moutons première rue deuxième rue troisième rue okende makadam na makadam donc voilà un peu onyos a intéressé to bengani le pan waza 5 mètres sur 18 les azana prix à $35 000 à discuter donc na suki awa onyos a intéressé benga to solo la merci.